Mbote ba mama, mbote ba papa. Bokolanda mission na ngai, tolinga na biso na kati ya RD Congo Info, tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba papa, mbote ba mama, mbote bana, merci mingi lokwa bolanda kangai, mama ni, na kati ya rdcongoinfo.fr. Ba papa, ba mama, nzamba pambola bino nyonso tu. Epai bozali, na bandako na bino, kimia eza na kati na bandako na bino. Ndenge bemission na nganda salaka, na ye susu lelo, kosolola na bino, na ye kosolola na likambo moko oyo, eza kosalama mikolo oyo banda na kosalama banda kala mais siko ndeko makasi ba mama ba ko se plaindre ba papa bino na internet bino tubozo vanda bozo talanga bien bino mutu boza na kati na ba mikili ya misika boza ko s'ennuyer na kati na banda kuna bino boza ko tala internet to boite internet eza na makamu nyonso na kati ya malamu ya mabe mais ba papa makambo bozo sala so bo moni basi na kati internet. Omoni mwasi kitoko na kati ya Facebook, omoni mwasi kitoko na kati ya YouTube. Ozana mwasi na ona ndako. Otiki mwasi na ndako. Obengi oluki numero mwasi wana. Okoti bien na kati na Facebook obandi ko sola na ye. Obandi ko kosa. Yo vanda na États-Unis, yo vanda na Canada, yo vanda na Londres, yo vanda na suka mboka kuna. Yo vandaka na mboka nyonso oyo lingi ya Europe makambo ezouta na mingi Europe na États-Unis na Asie obandi ko bengi mwana mwasi bato na kati ya France wa yo vanda na États-Unis to na Cameroun na Canada soki wapi ba mboka na kotanga na lobika na monde entier obengi mwana mwasi bato bando kosa ye ozana mwasi te ozana musala bien ozana mbongo ebele ozana boye alo pesi mwana basi ya bato espoir na kobala yo ndenge nazali awa na vanda repai boye na zana na mwasi te okukosa kutu okufela mwasi mwana mwasi ya bato amoni yo papa munene asali yo confiance nzoko kuna lukuta ozana mwasi na ndako na bana okusukosi mwana bato. Pone bino bolukaka ba malédiction na nzoto. Pone bino bolungaka bolukaka ba problème na kati ya nzoto. Obi mwasi soki aleli abimisi maya miso pona yo mobali. Eza malédiction. Po biso mutobota bino, biso pe mutobala biso. Bino pardon bolimisanga, bo utaka na libumu na biso. Bo yebi valeur a mwasi te. Tango yo za na mboka mususu. Omoni mwana bato na kati ya internet. To na Facebook, to na YouTube, osepeli na ye. Obandi ko benga ye, obandi ko solola na ye, obandi ko kosa ye. Nazana mwasi te, nde nazali awa, nazana mwasi te, oko solola na ye lokola, ah non, pona nini boye, botika makambo na ba papa. Botika makambo bozo sala. Bozo perturber vie à ba jeune fille. Bozo perturber vie à ba maman. Yao kintumba ngo ya boyo kintumba ya bato mangalo eza ya koloka te boko komona mwasa kitoko aleka te oko komona mwasa kitoko te soko moni mwasa kitoko il faut fungula mbuma miso na yo o fungula munoko na yo o banda ko kosa o bosa ndike mwasi na wana o azaki na ndako azaka kitoko ubi azaki kitoko omona mobali musu mwasi kitoko na ndako mesuka mais bino ba papa mawa mingi pona bino mawa mingi pona bino ba papa bo kende pa Yesu bo yamba Yesu poso bo yambi Yesu te eza pasi mingi pona bino to boite ba mama pe bazana masumu na bango pe bazana problème mais bino ba papa lo kuta le kabino lo kuta baka musu ba pesa bango komba kasongo ngolo ba lo kuta Mama bako se plaindre na likambo yo. Na internet bato musu bakoma ko vendre na internet, ko vendre l'internet pendant lukaka basi ko kosa basi.
bana basi awa na Paris mingi bazwami na kati ya piège na bino bozosala wana botika yango botika so oza na mwasi na ndako vanda na mwasi koluka te na internet mpo operturbaka bana bato kolinga te okondo olinga na internet mpo okosaka bana bato apres mwasi nosoka ntango akoyebanga abandi kobenga mwana bato abandi kofinga mwana bato bamama baza kosoplaindre na bajeune fille bamama bakosoplaindre bajeune na bino bokomi nango wana botika yango toboyi biso tobotaka bino tobalaka bino borespecte biso oyebi koza na mwasi na ndako kobenga mwana mwasi bato obanda kopesa ye espoir kena kobala yo kena nga naza na mwasi te na okotindele kutu ata otindele kutu 100 euros alobi nazwi mobali abandi kotuta tolo partout nazwi mobali nanga vanda na Canada mobali nanga vanda na États-Unis mobali nanga vanda na Botswana mobali nanga vanda njokuna mobali wana yozolo bana lukuta azokosa yo tomona bamakambo mingi kala mingi te mwana jeune fille moko abengi nga azolela bi mama ni nabengi yo mpona loba na likambo oyo mama tala mobali moko amoni nga na Facebook alingi nga na Facebook yango yo mama yo kanisi so mobali alingi na Facebook mobali asolo pe bana biso bino mpe boyokaka te nazoloba kaka mpo mwana wana abenga bamama mosusu mpe babengi ngai mpo makambo ya papa bazosala lokuta botika lokuta eza ya diabolo soki moto atondi lokuta na monoko donc omona moto mosusu mpe alobi asambelaka oyoka mpe alobi ngai nasambelaka nakende église en tout cas vraiment il faut qu'on se repentir il faut qu'on senga pardon na nzambe mpo non c'est pas possible bato mangala na lokuta donc ndenge ezali tokosala bino confiance te bino tokosala bino confiance te bafrère na biso tokosala bino confiance te lokuta epai ya bajeune fille lokuta epai na biso moko lokuta botika makambo lokuta eza ka ya diable vérité eza ka ya nzambe soki olobi oponi nzambe soki olobi osambelaka soki olobi olingi nzambe ata osambelaka te lokuta eza ka mabe lokuta emema bato na liwa emema bato bakufa bato mosusu bakufa mpona lokuta loba vérité loba vérité komema yo bakomema nulle part loba vérité okoki na yo te lobaki na koki na nga te nakokoka na nga te nakoki te koluka makambo te soki oyebi kokoki ndo to ozoluka makambo kokosakosa bana basi mwana mwasi wana abenga alobi na nga mama alobi na nga aza na mwasi te azobenga nga alobi na nga kobala nga alobi na nga kuta asololi na mama na ngai tusa atindeli mama na nga mbongo nde kuna eza lokuta mwasi na voyageaki ntango mwasi na ye amoni nimero na nga kuna mwasi na bandi kobenga nga kofinga nga lere nyonso kofinga ngai ye mpe akati telefone achange telefone ngai bine mama yango yo kolinga moto na Facebook est-ce que vraiment mama mais napesi mwana wana toli napesi mwana wana toli me na leki apo na loba botika bapapa lokuta na bino bozosala botika bana basi ya bato oyebi koza na mwasi no oyebi koza na eza okokano te olingi kaka soki ndenge nini bozala so ndenge nini so lokoso yango ya bino so ezaka ya ndenge nini bapapa eza mbawa eza makambo yango nomoni makambo yango ya Facebook wana nzambe vraiment na moto asalaki Facebook ya malamu mpe eza na kata Facebook eza kaka bato mabe te Facebook moto nyonso to akokota na ye mais boyebi makambo nyonso mabe bozosala bana moto baofuta yango oyebi soki olelisi moto ma ya moto abimisi ma ya miso bana na yo bakofuta mabe na yo na beti sete na bapapa oyo baza kosaka bana basi oyo baza na bamikili ya misika babengaka bana basi mpo bakosaka bango loko bavandaka na bandako bango mosusu bakosennuye likambo baza na likambo kosala te ale bakomi kobenga bana basi bato badraka bana basi bato bakosaka bango bana basi bajeune fille nyonso bamoni papa mokolo aza na ba 40 45 ans 50 ans 60 ans abi papa monene aza respecté respectable aza responsable nzokuna lokuta bana ngana bazokota na kati ya piège na bino après nsima nde bakomi na basusi bakomi kolela bakomi kobenga ngai mama tala boye botika makambo badérangement ya pamba wana so oza na eloko kosala te tanga livre lokwa bolingaka kotanga te so oza na eloko kosala te tanga livre balivre eza ebele ya kotanga ya koyekola koya na internet te mpo oya kotiaka mobulu kotiaka kodvie ya bato na mobulu eza malamu te bapapa to na beti sete na ekamwana botika lokuta botika bamisu bakombola o mwasi mpo ozwa ye fo kosa ye so olobi ne vérité kosimba te okende lifelo
so bo tubeli te bo kendeli felo na lukuta na bino bo tambola na ngo wana bo kute lo kute za zabulo eza na ka nzambe za zabulo eza ka nzambe te donc bo tika na beti sete likamona bo tika lukuta to boy na biso bakuta to lingi so to moni papa moko za respecter to respecter aza na ba comportement ne pe eza pe respectable eza te ka au moni papa mais papa na gratte ko moni nyuso epola na sima non to boy makambo wana donc likambo nazaki nango yango wana bino mpe ba jeune fille botika kolanda bato wana bazo tia bino matoyi wana kata ba Facebook na kata bani bolanda bango te mobali soki alingi yo ata aza na mboka wapi so nzambe alobi mobali wana eza ya yo soki ya yo te mobali mpe bazwaka ye na Facebook te na Facebook esoka kaka lisano ya nzoto donc likambo nazaki nango yango wana bapapa botika lokuta makambo na botika kosakana na bana bato na Facebook bo likambo nazaki nango le yango wana nzambe apambola bino botika malamu mbala nsima tosolola susu amen.